Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Nabi qui vous est belé, vous a branché na chaîne Nabino. Otoye la rabino ba news, oezo lekana partout. En tout cas, abonnez-vous si c'est votre première fois. N'hésitez pas de cliquer à la cloche de notification. Ngonga moko ezawana, juste au appuyer wana, et vous permettre yo au bana kozwara ba notification une fois nazo poster vidéo. En tout cas, merci na confiance oyo bino bozo pesa ngai, bo partager massivement ba vidéo na biso, yango ezo pesa biso makasi ya kosalela bino musala, ba like na bino nde ezosala visibilité. S'il vous plaît, make sure before you to leave, otikeli nga like. Avant kende, tika like, zala gentil. Za motema malamu, nzamba kopambola yo. Oko perdre l'oro te, soko tche like, au partager, soit au s'abonner, au perdre nini, ça la gentil ko, ça la gentil, nga na yebi ke ba abonner nanga o, na bato bayaka, zo soko ye awa seke, oza gentil, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo, Maman Bibiche, appelez-moi Maman Bibiche, BBC Plasma, Plasma de vous, Maman Bibiche Mbombo, donc nyonso olinga kobenga ngai wana. En tout cas, je vous adore. Nalinga bino ya trop, nalinga bino ya mingi, de boza awa na motema na ngai, boza awa. Ma peine de sana na babone na ngai. Alors mes amours na eli bino lelo, sujet oya pasteur Mike Kalambaye, ba mingi ba koloba. Yango yo lembi sujet ote na kolemba ngo nini tant que solution et monani nanu te. Ba kundi nanu batute. Image moko nazochela bino siko na ki motema pasi bandeko na ki pasi kindo ki existe. Alors, non banda na image oya pasteur Mukuna, mes amours, le pasteur Mukuna pesi point de vue na par rapport il y a stade de martyr makambo elekana ki kuna. Apesi vraiment point de vue na pour na concert elekana ki na stade de martyr parce que tout le monde qui avant concert papa Mike, pasteur Mike akendaki kuna epa ya papa Mukuna akendaki po basambelela ye akendaki pe po asala promotion asala I don't know comment appeler je ne sais pas donc akendaki kuna bomona ki ba vidéo non chez la bino vidéo na ye bokomona la vidéo suivante na roche la bino vidéo oyo ngana bino tokotala ya commune ya Kalamu bota vidéo niveau eza salité boka moi so azoloba na koloba te bino mo bo découvrir Teka loba te. Poso na bina opesa bino ide. Bota no vidéo oyo to na limité. OK? Bota la bino moko. Na kangi munoko. Congo na biso. Alors, la vidéo suivante non la bino vidéo oyo bandeko. Mama oyo aza responsable ya famille na ye. Abengisa bandeko na ye ba uta mboka yende muto azaka responsable na bango na Congo. Afuteli bandeko ne nyonso billet po bakende conseil ya pasteur Mike Kalambaye. Bango nyonso bazaki étouffé, bango nyonso po kuna ezaki entassement ya bato, superposition ya bato. Donc mutu mususu amateli mutu do bato bazo matelana po donc désordre ezalaki. Donc bandeko no nyonso oyo abengisa na mboka bakufi te kaka ye moko responsable ya famille, mwana liboso ya famille akufaki na ochela bino vidéo, bino moko bolanda. Et la vidéo suivante, Torosuki ça, na vidéo, soi-disant, couple bondo, papa Madjabou, na maman, moi sinaye, bato balobi bakimi, bazomona na te, parce que ma famille me sous jusque là, présence à terre organisateur moko, il y a consoeur, il y a pasteur Mike Kalambaye, en tout cas, bazo assister bangote, adono. Wana Torosuki ça na vidéo, wana, et puis ngana bino Torozonga, pour commenter, comme on a toujours l'habitude de faire, make sure, on s'abonner, ou partager massivement la vidéo, ou subscribe à la chaîne Nabiso et Kosa Nabiso
vrai kitoko. Merci beaucoup en tout cas. Sans plus tarder, to banda na vidéo ya liboso et puis nous allons continuer avec notre mission. Alors, let's go. Congolais zaka toujours na mutema be. Congolais lingande kuna resirte. Congolais zulingate muto asela bolamu amata. Mugule koyela ye akanyi munoko. Azoba ngibona puisque nanu yeliete. Le muto zo futa stade. Stade zalakana organisation yango. Ba futi bino. Il faut que vous précautions si possible. Yo, aux stade. Place au tchèque localisé, c'est-à-dire que batoyer la capacité à stade T. Il fallait arrêter les gens à porte. Non, mais c'est qui a arrêté. L'État congolais. Basouda Bazalaki te Bazalaki. Stade T à Maï Kalambay. Il y a des fois, il y a une porte pour nous dire il y a ça. Non. Puisque le stade est tombé à partir il y a 11 heures. Le stade est déjà plein. Mais là, il y a bazoya. Service de sécurité, il y a une capacité à stade. Côté soutien. Puisque c'est là que les bandes est tombées, Nakati est tombé. Mais le coup là, il y a des bandes. Il fallait stopper les gens. Faille ya Kalamba ite. Faille ezali ya babateli ya stade. Botala kalam. Botala no kalam ite. Oh bomono esa kalam botala. Oh sko pont. Pont ya so avant ko ngana bota ma pont oyo. Avant ko na bota ma tile loka pont oyo. Oyo ba kia bata poto ko sufaka. Alors mboka o ki cherche eza munene. La place a bien eza ba place ma beza. Botala no zaka ta quartier présidentiel. Dans la commune ande kunanga 5 minutes la ya pamba na komi na lopanga mama tika na minute obota na banda kwa limeta ngwala place batambongo ba fandi y compris place mama facha fandi bota l'état de vie en tout cas TikTok est monté na lobby pété pour ba chef de l'état passer la soki pe nini soki na lobby bongo té na zolo ba parce que bo critiquer ba vidéo nanga bo critiquer yango té na koli na venio yo na botami na venio na koli awa alors so na poster ba biloko nanga bo finga ngate bo insulter ngai té na so même mega na bongo moto bo insulter ngai té parce que TikTok est un moto té bo tika ba vidéo nanga ndenge zo circuler na pesa sous message et comme on a ba vidéo nanga na information moto azo kenda ko ta ba vidéo nanga azo publier ba vidéo nanga na Facebook na oyeba été vidéo nanga so tambola partout no yeba moto otambusa ngoto na publier vidéo nanga na TikTok mais on comme partout non autorisation nanga te boza ba vidéo nanga bo ke na ko tanga na ba TikTok bo ke na ko tanga na ba Facebook bo ke na collection na ba TV les na ba télévision ba tout batalaka image na moto otambusa en tout cas je suis désolé pardon faut profiter de la vidéo nanga pardon bo tinga la vidéo nanga ndenge zo circuler. J'espère qu'elle a la kisibino. L'espace à 5 minutes, nous sommes dans ma fachi, ma marque, tout ça n'est pas même ni ka awa. Nous sommes les gars de tolela aya yo kaka mona. Mais ça l'état de vivre en tout cas pour tirer ma vidéo na calme. Pour signer ngate, na boy ba injure, na pe na personne tombe la commentaire à mutu moko te. Na tombe la commentaire à mutu, na tombe la ngai te. Na tombe la commentaire à mutu moko te. En tout cas, na kotombo te mais botika ko finga nga. Soka mona vidéo na nga salo moté ma page, leki sango eleka. Ko bebi sa maboko no te pona ko commenter. Non. Et ça bien te. Commentaire ça te malamu te mais ya mabe au finga. En tout cas, la souki wala pona leo. J'espère que vino ça va bien bisous bye. Tozali na commune ya Ntele na quartier Mpasa na terre jaune na avenue Efonge numéro 63 esika tokuti famille oyo bazali kolela baza na matanga po mibatu oyo bakufaki na concert oyo exploit célébration na stade des martyrs esika pasteur Mike Kalambai abetaki samedi eleki landa lisolo. Selon ba témoignage tozwi sur place
bandeko oyo babota bango 4 famille na bango papa na mama bazalaka bongo na Kasongolunda awa bazalaki pa grande sœur na bango na kombo ya Jolie Lulendo oyo auti kotika biso kasi Jolie yende asombelaki famille mobimba babiye po bakende ko célébrer bongo concert andeko Mai Kalambai. Samedi kokaka te bakangami en famille bango wana bakei concert wo kokoma bakotaki na kata stade bayebisi bango ke likolo ya bagradin baplace esili bango baluka moyen bakota na pelouse kokita bakiti bakota na pelouse quelque temps après nde population baye ko envahir pelouse étouffement nde étouffement ndeko na bango mwasi oyo bozali komona ye nde azalaki victime liboso apike crise akokita kwei tellement kokakita kwei moyen ya koluka kobimisa ye ezalaki te nde yaya na bango liboso akomi kobundana mpona koluka kobenda mwana na bango asuka oyo abandi kobundana bundani ye pa koki te ye mpe na tour na ye akwei apike crise kobundana wana baye koresir kobimisa ndeko na bango oyo abimi kasi bake na ye na réanimation bareanime ye aye kofongola misu ekomi na tour ya yaya bameka boye moyen te basimba boye moyen te baye kokonstate ke Jolie Lulendo deja akufaki na ye kaka ndenge bato baetufaki ye bongo yoka témoignage ya famille formation da etamboli libanda nyonso ke bato déjà bazokota na porte à C ezali polele sikoyo tobandi okota wana babloke porte bato baye babandi koya babandi koetufe biso mwana suka na biso yeyo azumbala moko akwei na se babandi komatela ye toluki moye kutu ya kointervenir ata ya kobenda ye eza te tosali na nini wana plus d'une heure du temps bazobenga au secours intervention ezoya te population ezwi omona moto asombi mai na ye atie na liboko abwakeli bino mwa litanga wana soki aye ezwi bino donc na minute wana position nazoyeba te bandeko na nga mosusu baza wapi bafrère na biso église baza wapi me nazoyeba ke mwana suka na biso yeyo na se bato oyo nyonso baza likolo na ye wana nde nayebi intervention eye wana eyaki na retard papa bagangi bato mosusu bakufi kutu batiki nga na baminu na mokongo sikoyo nazobaluka sikoyo mpo naluka bamosusu nde namoni yaya na biso responsable na biso ye moto azwaka charge na biso tovanda na ndako me oyo eza lupangu na ye akwei sikoyo kokweya akweyaki tolo na se namonaki wana namonaki réellement ke aza envie te akufaki kasi place wana me nzambe apesi nga force moko boye mpona kaka kobatela bamosusu namoni bango nanu te mosusu oyo namoni eta eza bien te nzambe apesi nga makasi nabandi kobenga intervention me ti balokotaki ye wana bakendaki oyo bareanime bakosa biso bakende na bango hôpital nayebaki ke ata bamosusu bakende na bango hôpital yaya na biso da akufaki na esi esengeli koyeba ke Jolie Lulendo azali mama atiki bana na ye misatu sikoyo imagine bana français na bakestion mikolo nyonso pasi toza nango yaya na biso soki akende baconcert lokwa ya bato lokwa ya bafali bawerason wana nde pasi mais comme tokende nini concert ya makambo ya nzambe biso na Kinshasa awa bapara baza te bapara bana mboka toza na esika ya kokende te toza na moto akosunga biso te tovandaka epai ya na biso nde mama na biso ye nde ndoko na biso ye nde nyonso mpo na biso toza na esika ya kokende te na bacharge atikeli biso mwana liboso 12 ans mibale 5 ans ezokoka ye awa ya misato 3 ans bana bazotuna biso mituna tozoyeba te tokosuka wapi biso tokosuka wapi etuluku ya baleki oyo mama aboti biso nyonso toza na charge na ye epesi pasi na famille oyo imagine Jolie Lulendo ye nde azalaki likonzi ya famille abandaki kozwa charge ya famille na bango na minute oyo ndenge akufi bandeko na ye baoyeba te soki basala nini yango nde bazali kolela boye ndenge mama oyo bozali komona azali kotangisa mai ya misu balobaka na baluba moyo ya munda udi ushikila yango alobi na leta bazwa badisposition na baconcert oyo ezali koya
Et bongo mama, à chaque fois ceux qui concert ebeti ezalaka nini. Stade wana, tout le temps il y a que des pertes humaines, des pertes humaines. Kasi ya pasi pe mawezali ke depuis joli lulendo akufi ata coup de fil ya ba organisateur ba tikali ko benga famille te ni présence na bango po na koyata ko consoler famille oyo ba tikali boye bazoye bate soki ba kosala nini yango to tuni cours des grands oyo yangiama ayebisaki. Madjabou n'est pas après le concert, tout va très mal. Yves Bouya, on a appris ce matin l'interpellation de notre confrère Joël Cadet et notre responsable de l'équipe de production de Madjabou, Cadet, qui a passé nuit hier au cachot du parquet de la Gombe. Et vous avez plus d'infos, vous dites que l'épouse du pasteur Roy Bondo est introuvable, selon vos câbles. Elle est aussi recherchée par la justice, qui voudrait voir clair dans ce qui s'est passé samedi au Stade des Martyrs. Les responsables ici, c'est le couple Bondo. Mais sur Twitter, vous avez annoncé que le couple, enfin le pasteur Bondo a été arrêté. Ben oui, c'est là. Non. Hier, c'était l'information qui circulait. Mais quand j'ai parlé avec certains inspecteurs de la police judiciaire, ils m'ont confirmé en me disant que c'était pas M. Bondo, ni son épouse, c'était quelques collaborateurs. Notamment Joël Cadet, les confrères Joël Cadet et M. Aristote Ndouzi. Mais les vrais responsables, où sont-ils? Et les sources judiciaires m'ont confirmé que le couple est introuvable. Le couple Bondo. Le couple Bondo. La dame est introuvable, le mari introuvable. Quelle serait la responsabilité? La responsabilité du couple, pourquoi? D'après les sources judiciaires, c'est l'épouse de du pasteur Roy Bondo qui a fait signer le contrat à Mike Kalambai. Gospel, Madjabou Gospel. C'est la filiale, ils ont plusieurs filiales. Et justement. C'est une industrie, Madjabou. On a fait signer. C'est l'épouse, d'après des inspecteurs du parquet judiciaire, qui m'ont dit qu'ils sont à la recherche de l'épouse. Les amis, les personnes arrêtées ont dit que les responsables de l'industrie Madjabou Gospel, c'est l'épouse du pasteur Bondo. Mais selon les câbles, pourquoi recherche-t-on Madame Bondo? On recherche Madame Bondo parce que c'est elle qui a fait signer les contrats. Alors, moi je ne peux pas accepter qu'on puisse arrêter des innocents, je cite ici, Joël Cadet, et que les responsables soient libres. Il faut voir les degrés de responsabilité. Les degrés de responsabilité, on a fait signer le contrat. Écoutez, qui a fait signer le contrat de production? Mais ensuite, le problème, il y a eu une surpopulation. Mais écoutez, Jean-Pierre Kayembe, c'est très facile à répondre comme question. Première question et première réponse. Oui. Qui a fait signer à Mike Kalambai les contrats de production? C'est bien les biens Madjabou Gospel. Qui gère Madjabou? C'est le couple Bondo. La responsabilité qui aujourd'hui porte la responsabilité en termes de production, c'est l'épouse, d'après plusieurs sources, qui prend le devant concernant les contrats de production. Qui a organisé cette production au Stade des Martyrs? C'est Madjabou Gospel qui a livré les invitations. Moi j'ai vu l'invitation de Zakari Bababaswe. C'était labellisé Madjabou. Vrai ou faux? Oui, évidemment. Le matériel musical qui a installé le podium, c'est Madjabou. Et s'il y a eu débordement? Écoutez, Jean-Pierre Kayembe, qui a mis à la disposition des responsables du Stade des Martyrs, les vigiles et la police. C'est l'organisateur. C'est Madjabou Gospel. Alors, je lisais Israël Moutombo. Alors, Israël Moutombo affirmait qu'on aurait vendu autour de 200 000 billets. Mais écoutez, le Stade des Martyrs a une place assise nette de 80 000 personnes. Autour de 80 000. On peut dépasser légèrement à 90 000 personnes. Mais dans ces concerts-là, que je considère comme un drame national, on a vendu plus de 120 000 billets. Il faut retracer ça, c'est ça maintenant. Il faut retracer. Oui. Alors, il fallait que Madjabou et les responsables du stade, parce que Madjabou est organisateur, qui a travaillé en harmonie, en symbiose avec les responsables du stade, devraient se convenir.
C'est dire que voilà, nous sommes déjà à 60 000 personnes, on arrête là. Plus d'accès au stade. Est-ce que c'est fait? Non. Pourquoi ce sont des vigiles? Les vigiles ont travaillé. Plus de 2000 vigiles. Plus de 2000 policiers. Ils ont travaillé avec le comité organisateur Madjabo et avec les responsables du stade. Les personnes qui doivent être interpellées dans ces drames nationaux, dans ces génocides, excusez-moi pour les termes, parce que quand un Congolais perd sa vie, moi je considère ça d'un génocide. Dans ces génocides, les personnes qui doivent être interpellées, c'est d'abord l'organisateur. C'est Madjabou Gospel, les couples Madjabou. Plus les couples, je parle du pasteur Bondo et son épouse. Et ceux qui doivent être interpellés encore, les responsables du stade. Les nouveaux responsables. Les nouveaux responsables du stade. Parce qu'on a mis le comité organisateur, Madjabou, a mis à la disposition des responsables du stade la police et les vigiles. Est-ce que les Madjabou Gospel n'avaient pas signé un cahier de charges? Il n'y avait pas un cahier de charges que le stade avait mis à la disposition du groupe Madjabou. Il y avait peut-être un cahier de charges, il y avait peut-être une fiche technique. C'est ça le débat. Et ce matin, vous dites que Madame Bondo est introuvable. C'est dans ce que vous avez D'après étudié. plusieurs sources judiciaires, Madame Bondo est introuvable. Parce que la police judiciaire m'a dit, m'a confirmé que les arrestations vont se poursuivre. Et la personne qui est dans les viseurs des enquêtes de la police judiciaire, c'est le couple Bondo. Et plus Madame qui a fait signer les contrats de collaboration au chantre Mike Kalambaye. Aussi, Mike Kalambaye doit être interpellé. Pourquoi? Les gens ont quitté chez eux. Pas pour suivre Joël Cadet. Pas pour suivre Aristote Nzouzi. Pas pour exalter qui que ce soit. C'était pour écouter Mike Kalambaye. Pour suivre Mike Kalambaye. Pour chanter avec Mike Kalambaye. Pour communier avec Mike Kalambaye. L'artiste avait une maison de production et Lui, voilà, non! Il doit aussi être auditionné. Oui, C'était quoi son contrat avec Madjabou? auditionné, oui, ça c'est vrai. Il s'était convenu avec sa maison de production de vendre combien de billets? Qui ont dupliqué les billets? Bien, Plus plus cher de ami, questions. Plus de c'est une questions. enquête. C'était quoi son contrat avec Madjabou? Auditionné, oui, ça c'est vrai. Il s'était convenu avec sa maison de production de vendre combien de billets? Qui ont dupliqué les billets? Bien, plus Plus cher de ami, questions. Plus de c'est une questions. enquête. Merci beaucoup, mes amours. Je sais que Bolandi Tina Souka, Noki douleur, Noki passi, ça fait très mal. Alors, to banda non na ba commentaire na biso, to banda image ya papa Mukuna. To monaki le pasteur Mike Kalambaye atambolaki presque na ba église ebele pona kosala la promotion ya concert na ye. Akendaki pa papa Walesa, akendaki pa pasteur Mukuna, to monaki ata en tout cas na ba église ebele atambolaki parce que vous savez makambo mikolo nde koma koleka, il faut kotambola koteka babiye kokaba babiye po bato baya kokumisa nzambe. Asalaki yango vraiment pour na réussite ya concert na ye. Mais je ne pense pas que ye po na ye a pensé que drame ekokaki kozala. Mabe ekokaki kozala, je ne pense pas. Alors mes amours, pasteur Mukuna, c'est sûr asambelaki po na ye parce que c'est un papa pour lui. Boki point de vue na ye apesi congolais atika ki motema mabe. Mais d'après la justice, il faut normalement babandana no kokangana no compagnie oye signaki contrat pour la sécurité. En plus, eloko papa alobi na suka eza bongo. Comment stade de martyr eza pour na 80 000 places? Si c'est vrai que Madjabou était kaki billet, il y a 120 000 places. Si c'est vrai, oh parce que tous les ont dit naza ngana ba preuve te awa, donc nazolo ba non supposé kaka si c'est vrai eza bongo. Mais eza débordement. Eza débordement. Ce côté qui billet à 120 000 places, you have to make sure ba vigile ba ozalawana bazata ba 50 000. Pour na Congo na biso nyonso ezalaka désordonné. Nyonso ezali désordonné na Congo na biso. Bandeko. Oh il y en a qui passent, non qui vraiment douleur, franchement.
Je me suis dit, dans ma vidéo, oyo, non, qui passe parce que il s'agit des êtres humains. Bah, être o ba kufi wana, ils ba être humain. Bon, ba kufi ba tiki ba famille na bango, ba tiki ba foyer, ba tiki. Tala neti maman on a cheli bino vidéo. Na leli na motema. Na tala ki vidéo wana. En tout cas, na lela ki na motema. Je me suis dit nzambe, oh nini. What is this? Oui, pasteur Mukuna Koloba, eza motema mabe ya Congolais. Congolais, toza na doa ki motema mabe. C'est pas tout le monde de balinga qui est pasteur Mike Kalambaye a réussi na concert na ye. I don't think. C'est pas tout le monde. Tout le monde a kende ki na zénith kuna beti concert et les cas qui kitoko, franchement. Concert et les cas qui impeccable. Et les cas qui kitoko. Mais arrivé na concert à Stade de Martyr, donc azaki na posa pe ça la full bayi ya ba colonne ko bukana. Donc eloko wana déjà da bete ba colonne ko bukana. Donc ça qui est fort. Stade et ça la full bas ça qui va campagne à l'église ba kabeli ba to ba billets ba sobi ba 10 000 ba 5 000 billets. Moi quand je me suis dit en fait non quand na monaki image à pasteur Mike Kalambaye akendaki et pas à pasteur Waleza pour na kosala oui osala promotion il y a concert na ye je peux dire pasteur Waleza lobi asombi 10 000 billets. Asombi 10 000 billets pour Nabat. Je me suis dit, non, 10 000 billets, 10 000 personnes. Et c'est belé. En tout cas, c'est une bonne chose. Espérons qu'elle est bien. Mais est-ce qu'on est au monde en stade de martyr? Na moni full o ezalaki nabi non, na Congo bat baza. Na Congo bat ba n'a rien à faire. Hein? Na Congo bat oui. Pour ba mboka mususu. Pour battre kende au moins niveau ya bato bazaki il faut saka Michael Jackson et loko Michael Kalambaye salaki ne loko ba wera basana ba pokwana mais na mboka na mikolo ya lelo ya busy au moins en tout cas bato bazaki motivé c'est qui est vrai bato bazalaki motivé pasteur Mike akota ki na mitema ya bato mais lelo tala nde balukeli lelo maman Bondo porté disparu couple Bondo to éviter ceux qui baza wapi bon normalement il fait pas interpeller bon parce que ils a campagne na bango pasteur Mike normalement il a fallu ba interpeller tellement mboka na biso ezali mboka ya magui mboka jika nde ba sud africain ba lobaka do mboka mo ya jika ndo mo zigzag tisiko to mo lelo mo côté bandeko. Oui, et qui motema mabe. Moi je vous dis que pasteur Mike Nengazawana azana be ana binemine pe balinga kete. Atanga nde nazaboy, kande na oloba boy. Ezana batu mususu ayebi yote lokote amona koka boy, asepelaka na yoti. Kande na oloba boy, aye akofinga akoloba mabe mais peut-être ngana na yebi yote to ebanité. Batu mususu bazala abongo. Aina oka dans le vide, au salele loko morote mais il ne t'aime pas pour rien du tout. Akina banguna nae. J'espère que banguna pasteur Mike va baisser ma boko. Wa, toi avoir yé. Alors tous les canaux vidéo ami balé oyo na chelibino ya moi si wana azo la kisa commune à limité non qui pour ça kosanza. Oye Nathalie bandeko, na kitaki na Congo. Na kena tour na 2021. Bandeko. Na koma kan na lobango à chaque fois na émission na soki na solo la ba sujet à bon. Na aéroport na zoka tracasserie moko oko imaginer te. Mais aéroport à Bato Djoburo aéroport yo moko senti que na voyager na za na aéroport. Ozo monaka no monaka tala aéroport munene o leki o koti na avion yo moko o miyo ki bien. Mère kana kiti na Congo, on sentit que non, tu es dans un autre pays. C'est mon pays, Torobo Yangote. Donc, Congo, Natalika, ce qu'on a remis dans l'aéroport, non, mon abattu se mikousi, non, mon abanda, franchement, mon limisanga, n'a ma bête. Non, mon abanda, tellement à ton message, abanda, à l'icolo, banda, quoi, c'est pesala. Au moins, ba immeuble, au moins, il a ba quartier, mon sou banda, au pesa, c'est oui, na boité. Mais au moins, on a construit, au moins, Congo, à partir de l'aéroport, au moins, banda, coup. Na moni batu ebele na moni batu je
suis dit, zombie. Tellement ça qui est bédor après 8 ans de la Kokita Congo. Donc, on a compliqué na Congo. Ce que vidéo on a tali o. On moni, soko za na Congo. On mona graveté, salito eza na Congo te. Mais soko za libanda mboko wumel pe surtout. On mona Congo busoto eza wana. Ya on mona Congo, bat bazo be la maladie anytime. Mutozaka na beli malaria. Bandeko, nga era kene Congo. Na bela ki malaria, na ndoko hôpital pamba. Mutu musu akokanisanga lokwa na maladif. Non. Et c'est de sora tonga hôpital. Malaria. Oh maladie boy. Tellement na zo ki vraiment ton na wumela ki na kin. Bandeko na bela ki ya osakana te. En tout cas vraiment na bela ki. Pona nini ko. Bota na Congo. Fi oh donc na moni vidéo oh je me suis dit tenosi katenga linga ba sujet boy pona lobela. Tout lobela ba sujet c'est important. Ton vent de l'arabe non-sens. Parce que ma chaîne oyo, ma papa na ba maman responsable bazalaka. O zama mwetali mboka. Talamboka. La fille a lobby na botam avant na botam ma pont o ezalaki aboy. Na ndenge na koli ezaka kaboy. Abi eza place o nga na koli na oyoka ngo sonité. Oyoka soni par rapport à ni. Parce qu'il y a des gens qui ont na TikTok pour commenter, ce sont des complexés. Il y a botami wana. Ce qu'on bino bolingi a longwa place on a qui na kosala ba vidéo na banda kwa bato. To na ba quartier mosusu azo kosa non. Wana zo la telonga mutu mosusu. Yango moni ba TikTokers bing basala. Akotika vidéo na ndangu na ye akesa le pa bato mosusu ba mona ke ya zana. Or en réalité pardon, ce n'est pas ça. Non qui douleur. Je me suis dit oh Congo na biso. Dans le niveau de salité. Mais la salité, il y a des gens par-ci, par-là, bah, teka. Au monde, on appelle bah, maléo, ils appellent, bah, restaurant, ils appellent. Bandeko. So, on a libanda mboka, peut-être, au monde, mais si on est Congo, bah, au monde, le roi, on a 20 ans mort, ça, kanate. Oui, c'est comme ça. Nakin, nabiso, c'est comme ça. Et roko, bah, place moro, nakin, non, ça, l'émission, on n'a pas qu'à Djouma. Si on a un restaurant, on a pembeni baso lamba. Nzale kanginga makasi. Donc il y a un caméraman. Tantel bonabi na olia eloko olia pe na omonate. Si on a dit tout le canon to ko dans restaurant mon tolia to qu'est-ce qu'on a caméraman? On a un restaurant mo boana. To fandi. Quand né na monika restaurant neza mais bat baso lia non. Na tel ka restaurant no mo sko mutona zo lamba nanu. Ah non, clean te. Na moni disposition de bazolia ba mai ba soko maboko na bité to kende na kayeka motema simina so bata jus to ba yoga twana na melata na kokite mais mutu mususu olia na mona ngo normal mais mutu mususu katela mona ngo avantage olingo laksani poko ngo na biso za bongo mutu mona ngo za avantage mais tellement fadi na mboka bato au monde que non différence c'est na mboka onga na uti to boite c'est notre pays. Mais so outi libanda mo omona kake omona ngo clean to mona ngo salité Nathalie mon dieu awa na mboko ba mboka mupaya oyo omona muto liboma azouta liboma ake akoti asombi ta KFC ya $2 ou ya $3 yo pe muto lati proposa na mbo okotelema na sima na soki eza tour na ye okozela ozala nani mais ta niveau Congo mboka ya salité. En plus, à soulever le comment que non, eza aveni donc eza à 5 minutes na maman Marthe ou à maman président. Si comme maman Marthe na commune ou maman Marthe azofanda, est-ce que ba koketa ko bongisa ata terrasse wala bo vide kaka parce que eza c'est la population malade aussi la ndenge nini. Il faut aider aussi là parce que bazo teka biloko kaka o mona pe ba malewe ezaka wana biloko ko o mona pembeni wana ba teka pe map ezaka ya fungwa babo siko biloko bongo maladi ko ya tendenge ni eloko etike ngai nazo video oyo nenga lobi ke non place toza a 5 minutes na maman Marthe. Je me suis dit non, est-ce que c'est vrai? Nebite bino bo fanda commune wana to fanda commune wana obi peut-être quoi wana je ne sais pas ceux qui beaucoup ebsanga na ba commentaire si c'est vrai.
na fandi boye na okipasi nzamba asungaka na Congo na biso toke sikoyo na image oyo ya bandeko oyo à perdre en fait ba perdre likunzi ya famille na bango pour na concert bandeko na yo comprendre na vie oyo omoni kindoki existaka franchement je vous dis omoni kindoki ezali donc omoni jour wana ezalaki jour moko o bandoki basalaki fête. Franchement, je vous dis, tout revient au nom du pasteur Mike Kalambay, oui. Mais ce qu'on jour wana, ezalaki jour bandoki basala qui fête. Donc bazoki ka occasion, quand jour on est aux événements, ba profiter ka que non, oh te et salamaki na concert. Envoûtement moko ezaki place wana. Yango oui, c'est bien bon, on ma place moussoufou les alliés hein. Ne ba place o ba dégaper salamaka. Yango il faut qu'on dise la yemba. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. On va faire. Et on va faire. Ba place ba belé wana ba manifestation au musique au occasion au ba réunion ya ba ONG ce qui ya ba nini yango ba tout mususu ba kendaka te pour na ko éviter biloko. Maintenant ngo ko linga mutu azui parce que maman o akufi asombelaki ba ndeko na ye ba billet. Asombeli bango ba billet boya tokende ko komisa nzambe. Tellement fou les alaki, salle etondi, stade etondi. Donc bato ba komi superposé donc bato baza likolo ya bato vidéo moko ezo circuler oya papa o ba finir mutu bato ba mati likolo na ye na ebité papa na est-ce que ou fa ki to asa vivant botika na ba commentaire est-ce que papa wana azana bomo to akufa non qui douleur franchement abi Nzambe Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Tatina na koufi, hein. Il est responsable la famille. Abenga ba leki na ye. Atiki ba na misatu na ba leki na bandeko. Ah Seigneur, Nzambe sunga na oki passe. Ba osuka wapi. Babi ata organisateur moko te abengi pour consoler famille. Basaka bango na bango bandeko. Quelle passe, quelle douleur. Quelle passe, quelle douleur. Famille akei na ye hein. Ya futa ki transport binake nanga kotala concert nake yango pe na ba concert mususu ya bozo kendaka botuna kapenza yango bandeko nanga ba papa ba mama to sala ke fort biso nyonso olingo bima olingo sa anything olingo sa na vie to zwaka temps ya kotiaka Nzambe liboso. Parce que quand on a rendez-vous mobwe na ke loko na bimi o éviter peut-être c'est la fin de ta vie ces jours-là. Peut-être soit fin d'anandako. Alanga akufate. Alanga za envie. Mais tellement payé pe maman. Azaki pe na ba combat na ki ndoki ya famille na ba parce que wana c'est la sorcellerie. Tolobaka, moi je ne pense pas tolobaka que non. Pasteur Mike nda lekisi bango non. Mutu na mutu ayaki wana azaki na bitumba na ye na kindoki ya famille ezolanda. Tala comme papa moko boye alobi moi na ye azoki examen d'état, il a fallu à voyager, va faire ba démarche pour que ne Maroc que les États-Unis. Sur a kofi jour à concert bandeko. Est-ce que bon mon te kindoki? Et ça qui et donc ma force ya ba kindoki ba famille belé sangani aller écouter des sali bon bébé qui non awa plutôt profiter. Donc bato déjà ba cheki ba on a ba liste que voir aussi ça moi oh allez ba cheki monter ma kende concert waneza qui porte d'entrée au bandoki ya famille ba koka kokota kuna Jésus. Et votre senga maman moi na abimi aki Nzambe protéger ye. Et loko comme il a été parce que tola mukabu tola mukabu na batandi ba bato côté na biso ba pangi ya mundu ba tola mukabu. Il y a de choses, il y a de gens
Oazo betelo déjà ba calcul. Omoni ye. Alors, comme ça mois de décembre te ye fwa kufa. Omoni ye. Omoni nga musala zuana. Azui ya pamba parce que a wumi na nina musala wanati. Il y a des gens comme ça. Donc, ça, les lots, rendez-vous, bazo tracer le vraiment dire là, salle, bazo encercler le date que elo boye comme la yo, nini boye comme la yo, yo oye bate. Ya onzambe à protéger à biso nyonso. Parce que biso nyonso, dans ma famille to outi, on a de problèmes. Il y a ma famille, surtout ma famille ya biso africain. Mutu monta lo na famille na bango. Ah, et pas biso kindoki ezalaka te. Nonga mutu moko aloba bongo na bi na famille na bino kindoki ezalaka te. Ata famille ya tata, famille ya maman, kindoki ezalaka te. Eza bandoki musu ana sorcellerie inconscient azoyeba te. Bino kindoki ezalaka te, merci. Donc, biloko nyonso o biso tosala na vie, nzambe likolo. Tobosanaka te. Eloko nyonso ningosa na yina bima bo Seigneur soit au contrôle. Saint-Esprit batelanga do mutu nyo po eyo zo bima ba calculer lo akota na mutuka balukata na mutuka. Wana yo lali oso ronfler bosa nyata ko sambila. Mais ce ko bato ba obundiso wana balala raté. Bazo gêner. Po yo mabe komela yo oh Jésus. Ah Nzambe abatela biso. Pasteur Mike, je ne pense pas que à ce qui concerne au probatoire koufa tala problème à une vie. Pour normalement à ressemble, il faut qu'il y ait une justice. Avocat na ya za to bi ke mboka na biso za mboka jika mais normalement bon quand parce que bato ba yaki pour ba qui concerne ya Mike Kalambai kombo e mati mais ce que zoa ce que défi. Zoa ce que l'eau a mené les anasi. Ce que comment les Congolais biso déjà bato be déjà ba étudier peuple congolais. Peuple congolais est naïf. Peuple congolais est mutumo sentimentaliste. Sora bi kuna ke ba kabola maputa. Yewana. Mbang okay. Sora bi ke no kuna do eloko do congolais ba congolais mazano hein biso ba congolais mo na so muto n'a rien à faire. Donc ok nega place ou amoni ke no ana kende kaka. Peut-être pas intérêt pe ya grave paysan na ngota kende. Ako risquer vie na ye. Bota no congolais nda risquera vie bandeko. Nazaki na Congo na 2021 na lobango chaque fois na émission na bato bana nanga trop bayebi. Première fois na mata na moto na obanga petite sœur na ngai abisika ya bibi mata na moto ponga ba benga ka ya bibi bino nde bo benga bibi shimbombo. Ba famille na nga ba ndeko na nga o akati so ba benga ka so okika moto benga ya bibi. Donc c'est que moto akati ya bibi. Ya bibi to mata ko se eloko motenga bi Sarah. Yo zo ngo masa ya bibi mata na zo mata. Aye ko ta kangi na va entre ngana na moto kangi nga boy. Mais ce ko omona bandeko na temps onga na sa na Congo parce que eza baton musu otambola na mutuka te okomata ni transport ni mutuka ba embouteillage mususu tu es obligé ko zo ka moto. Bandeko na koma tellement na 5 mois temps ebelé quelques mois temps en tout cas na 5 temps ebelé. Bandeko na koma ka komata moto net na film. C'est la koma mata moto hein. Si il faut voir bato moto. Na rata accident 3 fois si je me trompe pas. 3 fois. 4e fois mort na sala accident mais ça choc à ma casité. 3 fois na rata accident. Na ebi moko tilo na tikala na choc ana bandeko tika le diable est malin. Na kota na uta boulevard donc limité. Na no ke pe koute église. Na zo kende na zui na matina moto. Moto sko aolinga démarrer or que moto muso etelema ki liboso moto ne libende mo na moto kotinga na genou tout makila pantalon pasuki. Heureusement moto wana azaki bien ameminga ti na hôpital. Bake ba soigner nga ba chubinga tonga tétanos everything wana ba soigner allez nda yo kende nae. Ne ba bisa ba bitendu ba chubi tonga bomeli kisi et ça nangyo le côté wana accident liboso. Accident mi bale ona sa na moto. Tozo kende na uta lemba nazo kende lingwala on dirait na pona koma ko signer moto na koma déjà komesana
na kei siko tokomi na côté église ya Sony Kafuta bandeko tokomi place wana au moins qu'on est en embouteillage donc ba chauffeur à moto azana posaka a dévier kaka yale kaka kata espace eza boki aza kuna te siko na mune nanga on le kola moto chauffeur aninga sabe ngana chauffeur à moto na moto à moto pour na c'est heureusement a qui na vitesse makasi te ya na se retrouver na se bat bagangi na mona ki fin du monde na nzambe na ko koma tina niveau bo po nini ngam de jubekele ngana koma nga Zuluz nakoma kosa bandeko na telemi na bandi ko na botela moto moto incompréhension na bina peso mbongo na nani yo longoli nga depuis na lemba oya ko bwaka nga soki to akina vitesse makasi soki nemsi na bi nde na zabwe avant na peso mbongo il faut que l'hôpital ba checker ngai ba ta so na choc te nde na peso mbongo bandeko esalama bongo ti alinga compliqué nga na bi toke na hôpital amonika be hôpital ala sondoli nga kei bandeko nazwa moto mususu na kei wana des accidents na sa ya moto mususu na rata accident na uti on dit na limité peka na uti est-ce qu'on nazo bima na sita bima lokwa na nini na na bonka na 17e rue wana bandeko sikoyo moto omeneza kuna popo banzela na ba track elekana mingi siko azo lekana azo yaka vers track kaka oyika neza po batumi ba kotaka na se ya track bandeko nanga siko moto azo yaka kaka akota nesi ao se diriger vers track comme ceux qui pine on est tout yo donc en tout cas et non n'invite qui ntoki mo esala donc on monaka mutu apanzani mutu siko na moni azo on dirait on se diriger quand neza be track koto moto ko tina kati mama na ngai mama na bi Jésus soutient ma foi na simbi mutu na bi papa omoni yo soki batindi yo bomanga wana likola moto na bi obomanga te papa kitsa moto telema l'état osama manœuvre na bi okotelema nde akia telemi na ndiko bambe bambata na mukona na bi yo omoni yo so batindi yo so koza ndoki na ebite place outi nzamba o confondre yo moto afanda ka ba talanga aloba ni I ni O na lobi batro basimi mutu okobomisa mwana mwasi ya bato basimi mutu donc soki erreur esalamaki mena ngai na tonga tosana sa track omone so ndoki ba travers bamoni kaka non tellement baoluka baozwa te il faut mata moto po bazwa ba profiter que accident bande ona simba mutu à partir ya wana bena kotikala komata moto te na ndenge na ozonga Afrique du Sud donc bango bela bongo et salama on senti que no mboka moza désordonné donc bato moto bazo donc yebisa non babiloko boy neti o comme na salle de martyr je ne pense pas que pasteur Mike Azaki n'a posé salama mais ce que tellement il y avait beaucoup des esprits et sanguins dans stade de martyr réunis plus de 120 000 personnes c'est trop monta na ba combat na temeza mambo spirituel et ba profiter mbala moko taneti maman o akufi responsable la famille bandeko nyonso bafinaki bango together baleki ni nyonso babiki mekaya akufi yende sko Moïse sa famille on te ngeza mama kindoki alors je suis pratiquement à la fin dans le mingi lelo j'espère que bolandinga tina suka merci na confiance au bope sabine bope sangai en tout cas merci na ba papa ba maman ba balanda kangai lelo na lobi trop on se retrouve next time avec un nouveau numéro bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.